ça peuple congolais constitution la yé pour vous permettre nier à la l'aise de comprendre les gars de Nemba. C'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ. Même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où? Donc il y a un vrai pasteur à Congo et monsieur Zafati. Ndanga et monsieur Ezaïe. Avant le peuple Tama, tu vois que Daroluka il y a Ndanga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. Problème Moutou. Les alaki mabe. Kazame doit être bandit en public. Moutakala. Bakabiliste Niyibi. Le lot Kinshasa ne kokumbali erreur de parcours. Le lot bateau bakambaka mboka. Ba préféra kaba pour ma compagnie rien. Pour pas ça ba que ba chamona kingakati. Bomba face à bateau ba kosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant bachako na isika wana 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini? Bonjour fidèles téléspectateurs de Masolo et à Congo Télévision et bienvenue au micro baladeur. Alors aujourd'hui, nous sommes descendus sur terrain pour avoir aussi la vie de la population, pour bazaba citoyens Yambo Canabiso, avoir leur avis par rapport au procès de Matata Mponyo. C'est parti. Il faut d'abord connoter que tribunal, soit juridiction, ils sont purement indépendante parce que la justice de mon pays, les justices sont très indépendants et que M. Matata Ponyo a manqué de respect dans la justice et la République. Mais quand cela détient, M. Matata Ponyo va condamner et noté. Wana ezalaki babengaka avis ya ministère public. Na question ils ont concerné M. Matata Ponyo, ex-premier ministre de la République démocratique du Congo. Mais si il y a un problème, mingi, ils ont se situé à niveau nini. Matata Ponyo a posé problème. Matata Ponyo a déjà une réponse. Que avant de Samba, il aurait fallu Parlement a autorisé ko Samba nangai. Matata Ponyo a bossani que Parlement essaie autorisé ki ko Samba na ye. Et que Matata Ponyo Sabanda qui déjà ko Samba na cour constitutionnelle, Matata Ponyo ainsi que Oyo PC Conseil Yamabe, il faut batangise article 151 et précisément na Nea na yango. Yami Balé soit Yami Balé ainsi que Yami Sato. Et lobby que soki nzuzi abengio po okende ko Samba okoki ko boya te invitation ya tribunal, soit citation ya tribunal. Mais oyo Matata Ponyo asali eza babengi refi ya kokende ko respecter invitation à tribunal ya ngonde omona ki baretenaki défaut na dossier ya Matata défaut lingi koloba parce que aboya ki kokende osamba exactement nzunzi mibeko ya mboka et prévoir que ceux qui babengi si mutu po ya kosamba et que ayete il aurait fallu que tribunal o ezo sambisa ye a retenir défaut na charge na ye ya koboya ko répondre na mukanda ya tribunal. Na yango wana nde tomoni ke ministère public aza na ndingisa ya kosenga réellement ba retenir défaut mais oyo jaki ezalaki simplement réquisitoire oyo ko lié tribunal te mais na banzi ke tribunal yango moko nde kopesa décision oyo peuple congolais bazozela par rapport ya dossier Bukangalonzo o monsieur Matata Ponyo ye moko a géraki dossier wana uta azalaka premier ministre et que mosolo ti lelo ya makambo ya Bukangalonzo et yebani esike kendaki te mosolo ya bato ya bana mboka weza estimé na près de 280 millions de dollars oyo kosunga mboka na makambo ebele oyo tobengami na yango. Oui, il faut peuple là-bas que Parlement essaie Sedaka de Matata Ponyo. Na tango ya mwana mboka oyo babengi Mboso koja kwanga. Bangonde ba autorisaki na tango wana ainsi que ndeko oyo tobengi Bahati Lukwebo ba autorisaka déjà qu'il faut poursuivre Matata Ponyo. Autorisation wana yaka mbala mibale te. Parce que
na époque ba autorisé qui que Matata Ponyo bando samba na cour constitutionnelle biso nyonso tomonaki ki asa bandaki déjà ko samba na cour constitutionnelle mais ce n'est pas le fait que aye ko comme le député national et que tribunal ou soit cour constitutionnelle il faut esenga mbala ya mibale pour na osambisa ndeko Matata Ponyo et ça la makalolenge bongote par le simple fait que ndeko Matata Ponyo asa bandaki déjà ko samba normalement et que procès ezaki déjà en cours bakoki ko continuer toujours na même élan il ko katana te pour na ko senga na tribunal et ya ko senga autorisation mbala mibale donc ndeko journaliste il faut peuple ba kanga ba yeba que Matata Ponyo basi ba autorisaki que tribunal esambisa ye et que ko boya na ko samba eza droit na ye certes mais droit na ye a ko subir rigueur ya loi o baloba a ko subir rigueur ya mibeko ya mboka. Merci beaucoup ndeko journaliste. Na malamu te. Ngai ndena landa na koyebonga na yebi na sepela ata mukete. Po ndeko mona mboka Matata Ponyo ancien ministre mboka na biso. Azali ancien ministre toyoka ke ba ancien ministre azora ba salaire na bango. Aza susu sénateur azora salaire na ye. Aza sous député national. Aza na ba bien na ye. Na likabo ko kangaye ko kotse na boloko. Kokota mutu na boloko eza kozongisa mbongo wa l'état ta. Mbongo wa l'état bakoki pe mutu ko te détourner mbongo wa l'état. Mais l'état pe avandi na mutu sololi na habita. To futanga yo. Ozora mbongo wa Sénat, ozora mbongo wa Assemblée nationale, ozora mbongo ya ba ancien ministre ndenge toyokaka. Oza na ba bien na yo. L'état ko saisir ba bien na ye, ba biloko na ye. Azongisa mbongo malembe mukolo mbongo ekokoka. L'état ni atiki mutu libre ole ko kanga mutu po mutu la Matata Ponyo so kangie. Donc ozala na eloko salite. Bango baza ba en politique. Pour régime ko changer mutu muso ko ya pe boye batiki na bango ye. Mbongo l'état ke ka bongo. Malam ko saisir ba bien ko saisir ba salaire. Mbongo l'état so nga malembe tie ko sila. Pe na sepelite na ba juge. Mukolo mona mboka Matata Ponyo yaki. Balobi ke bazoko ko sambisa lisolo yango te bamoni mwana mboka Matata Ponyo sana likambute asali. Wana bazuzi ya cour constitutionnelle tango yaki tango ye mo azaki présent. Balobaki bongo. Parce que mukolo ye ayete bakatele 20. Bozo katela mutu 20 azate. Tozana aner tona service à la police, tozana service à FARDC. Tozana ba service ya ba frontière ya mboka na biso, tozana ba service ya ba aéroport. Sikoyo toyebite mwana mboka Matata asana Congo taza libanda Congo. Po bango ba konzina biso ba dirigera biso ba congolais bazala na double nationalité. Bazala na deux passeports. Akoza la place déjà libanda ya mboka. Tokoyeba ndenge nini. Po mutu so aza na Congo awa. Azaki na rendez-vous na justice. Soki ayete justice e appliquera ba méthode mususu. Ba na kanga mutu ata na makasi. Ba l'état ba konzi ba zuzi na biso ba juge ba yebi place aza. Ba bi place aza laka. So ba mona ayete a respecter rendez-vous te. Ba ke place aza ba kangie. Asa na ba bien, aso ka salaire à l'état futaka pas l'état ko katata salaire na ye wana te, a nozong sa mbongo batu malembe. Mbongo te za milliard, mais te ma zo ka salaire à l'état. Asa na ba bien na ye na mboka oyo. Bo so kata ngo malembe tie ko sila. Par rapport ndenge ba katelier peine na ye. La sepelité, pour le régime soit changé. Mutu ko ya ko tika ye mbongo l'état ke ka bongo. Na sepelité bakozi ba etala ndenge nini akosala surtout ba politicien surtout ba homme oyo baza déjà élevé faut pas meka ndenge nini akosalela yango soki a détourner mbongo mboka ole ko kanga ko tie na prison ba mesure ese belé baza na ba bien na mboko ebelé baza na ba salaire l'état futa bango ti lelo mutu a détourner mbongo l'état mais l'état futa ka ti lelo l'état ko kata pe salaire na ye l'état ko kata kanga pe ba bien na ye akoti azongi si mbongo so mbongo esili so nyonga ba l'état sili bazongi sele biloko na ye. La sepelité bakonzi côté wana fo botala pena boye baneni na kosalela makambo po azana batu na ye aza député national ana batu na ye ba votaye azana ba élire na ye so bayoki ke bakangi mutu na biso e koma suma kelele na mboka bakangi mutu na biso de yoke malamu te mwana mboka Matata Ponyo asa mutu munene na Congo ana mbongo ebele l'état ayebi ndenge nini akosala ke mbongo wana ezonga mbongo l'état ezonga tona posa bakanga ye te biso na posa ke mbongo l'état ezonga okangi mutu katele 20 ans de prison lelo banzuzi baza na bakonzi bokonzi oyo eza awa échanger lobi abimi mbongo l'état eke na perte Merci beaucoup mon amour de donner. na sepeli masolo Congo.
mesdames et messieurs, c'est la fin de Micro Baladeur. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour la confiance et la fidélité. Bopesa Kanama Solo et à Congo Télévision. C'était la rubrique Micro Baladeur. Alors, on se retrouve au prochain numéro. Et pour vous aussi, des personnes qui veulent participer à notre Micro Baladeur, contactez-nous, écrivez-nous, appelez-nous, abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker à la chaîne Masolo et à Congo Télévision. Au revoir. Ça peuple congolais constitution la yé pour vous permettre mieux à l'aise de comprendre le gars c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et le Suéza Fati. Ndanga et le Suéza. Avant le peuple de Tama, tu vois que Daroluka il y a des Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Transcom Pinet Toloki, bazo changer Pinet Transcom na Nzela. Problème ezalaki nde mutu ezalaki mabe doit être bandit en biblique utakala bakabiliste yibi lelo Kinshasa nekobumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma kompagnie rien po bazwa bavio batiamo na kinga kati bumba face à Nabato bakosunga ye pour réussir. Quand je soutiens Tshisekedi, faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir ye. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que tu as 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki na yango nini.